Congo Kinshasa mbote na zakane sengo ya koyeba kibozaka tellement ebele ya kolanda magazine na bino solo la plus ya mukola lelo ebandi mbote na bino. Nani alia mbongo ya misala ya école ya agricole population ebele li fiston père au cerf luzolo pour na détail. Tozali awa na institut technique agricole na quartier Mombele na commune ya Limete bon ndimelanga ke ezali parmi ba institut agricole oyo kenda ntango awa na kati ya mboka la biso po awa vraiment e bimisa ba agriculteur ya minene ba vétérinaire ya minene bo koki kondima te ka sitika na ebisa bino ke depuis mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaka ko poser première pierre na ye awa na kati ya institut oyo po na kotonga institut moderne na makambo etali agriculture na élevage awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Kasi bokoki kondima te ata brika yu moko ya muke ya pamba na nukutu babandi kotonga te tala batu bazali kotuna yango ezali nini ezali kozanga pour que babanda misala oyo parce que chef de l'état apesa déjà mot d'ordre pembongo le yango ebimaki botala bino moko soki ezalaki ba mama oyo te esika oyo ekoma nango zamba ya kosakala te bango de bayaka kosala bilanga awa nde bozali komona propriété oyo ezali awa kutna ebisa bino ba mama oyo babengana bango nde ya kobengana bayaka kosala mosala awa na mutu makasi boyoka population nde bango moko balobi anda baya babuka wana ti basungula basimbaka te eloko te toyebi ojuste eza nini mpe na place wana bame mwa milanga banda kolona na esofe bato babenga bame eloko basaka ya te baya babongisa biso place ya biko makriti bana mpe basakanaka wana tomona mabwande mpe eza na place wana maloba nini nakokosana bon pour le moment tomoni ata ni brique ni kaesi moko ni ata camion esili ni ekoti te frère kutu ne bakataki bengana mama bilanga bongo basalaki erreur me batika bamama batrape bilanga po bilanga ya tikoli ya biso bandunda bamakembeli bamama kuna basalaka su te batika terrain vide kaka boye batiti ebota donc ekomonakona fore moko na kati donc ti jusqu'aujourd'hui ata mosala moko esala nini awa na kati ya tikoli te okolo banini papa on a rond-point nyonso ya obeba papa ya rond-point ezo par rapport ya biso ya rond-point ezo en tout cas bakontina biso toyebaka te so babeta biso kara na rond-point oyo ezo tomona ba rond-point tout babongisa mais rond-point oyo ezo eza monene mpo babongisa yango parce que bazongisa yango ndenge ezalaka ya kala bato babande koya kotanga wana bapokwa kozwa bainformation koteya kodon makambo ebele babande kosala awa bande kopesa bato ebele bamayeli me ti lelo rond-point batika yango babandona yango ekoma bagarage ekoma makambo ebelebele na kati ya rond-point yango totuni ezalaka nini to ezali kozanga nini po babanda misala oyo po chef de l'état apesa déjà mot d'ordre na ye awa pe ekuta lobaki alingi autiliser agriculture awa na kati ya mboka la biso po na kosunga peuple congolais balia kitoko nyonso esalama malamu tozoyeba te nani yango azali kobloke misala awa nani aliaki mbongo po te misala yango esalama te bino vraiment bozali bato ya kokanga expliquer biso mbongo oyo ekenda po jusqu'à présent misala oyo ezali kosalama te esali pasi pardon bati ekei Tilelo na 14e rue na quartier Kimbangu tozali na commune ya Kalamu bamelaka mai ya mabulu boko ndima te fiston père ozalaki kuna pona bino. Ezo sala na pasi makambo zali koleka na awa na 14e rue tozali na quartier Kimbangu plus précisément na commune ya Kalamu
ndenge kaka bozali komona boye awa bokondima teke population bamelaka mai ya libulu oyo bozali komona yango pe basalelaka misala nyonso po depuis 2019 bamona nanu mai ya Régie des Eaux lisusu na barobine na bango te barobine ekauka ebongo pe soki otali libulu yango façon bazali kotokela mai na place ezaleli okoyoka mawa yoka lisolo 2019 avenir obimba oyo comment on vit ça dans le boulot mon boulot antenne comment on vit ça biso a depuis confinement donc premier confinement deuxième confinement to banda wana donc ti lelo to suna mai te na be na biso 14 mairie o nyonso kimbango na kala mwa to suna mai te mai za la su ba bongisa biso to lobani ba ko bongisa ti po to yo ka su ival bimoza kolo kuna eza ya okangama ba bongisa on va déboucher comme ça biso to no mai on s'en met na bango pour deux perdre ba client ba perdre déjà si on perdre ba client c'est perdre tout kala mais on se sent mal donc ça mal pour ça la même moto to lambelango to zo bamsu do melango ku et ça malade et on cause to éviter to banda nga boye ka confinement ka boye mai za la soute ba si on va ba dem ko lo mai za la on se sent mal ça se bien que tout même à boulot boye tel ka de to ke zone image notre retour au Mayana. Donc quand RDC ana Kinshasa. Tonyo kwa makana mai pona nini papa. Na nina yeba so dans la RDC, mais so dans la RDC. Pourquoi banda que ça de 3 ans yango to zanga mai. Surtout na baba na so 14 mai yebi makate. Mai o ndeti ngana za mutama na lamba spaghetti na lamba daga mesa na ndeza. Sikoyo ndenge ni na kende ndabela mai ali pour la situation est bouchée. Pour le qui va tuer minene vraiment on va pas en facile et roto kamai. Liboso qu'on a calé qui moi ma ne que maman et maman ine des mboka pe beba déjà. To la muka répéter mais ma yebi ma répéter ata la ine bon la pe maïté des bon la pe maïté. Pour lui a trouvé solution par de banzo de était beli biso likwa ko même que de luka ba mai ko même na mutu nzoto de était beli donc ngana âge na ngade na bana da 6. Sikoyo so kinzo tango kufi bana na mta boko langa ba maya de bulu mai pasi no fonga na nzila mai ye to mai mai pasi penza maya de bulu to sepelite maya de bulu penza ezalaka maya de bulu ezalaka te no fonga na nzila to mai tala neti mona oyo façon azali kotokela mai na risque nyonso ki adinda na libulu en plus libulu yango mariage na courant ndenge kaka SNEL na Régie des Eaux banyokolaka population ya Kinshasa. Mama olobi nini yango fongo nyonso komaka pasi na ba mai pasi kolia pasi nyonso pasi kokilango ekufa otoni toyeba pete Régie des Eaux osala eloko te mai eza te courant malonge ezalaka te Papa directeur ya Régie des Eaux Papa David Chilumba kokamwate ndenge omimoni awa izande pona 14e ri na Kimbangu na komini ya Kalamu bazali kosepela te yango balobi yo moko nanu yaka awa omekata kopo moko ebongo tala ndenge kose sentir ya pasi yeke yo banzo de était beli biso likwa ko même que de luka ba mai ko même na mutu nzoto dete beli donc ngana âge na ngade na bana da 6 sikoyo so kinzo tango kufi bana na mta boko langa ba soko komi na mombele na commune limité zali na wenze moko babenga yango wenze ya langa façon maba eteka makakuna bokondima te bozo ba détail en élément oyo awa tozali na wenze ya langa na quartier mombele na commune limité wenze oyo ezali bongo wenze ya mabaya donc awa batekaka ba chevron ba lat ba triplex na ba sortie ya mabaya mususu kasi tika na ebisa bino ke
bavandeur bazali na difficulté ya makasi na ndenge ya kosakana te bino moko botala potopoto ya kosakana te awa vraiment baclient bazalaka na difficulté makasi mpo na koya kosomba biloko awa kurape lisusu ezalaka na pasi yango esalaka ke bamashine na bango efonctionne malamu te nzela ya malonga ezali te mpo na kosala ke bamituka oyo soki na mabaya to mpe na mituka ya bavandeur ekota mpo na kozwa mabaya kokende na yango boyoka bango moko ndenge bakomunike. Difficulté toza nango mpona koteka na biso premièrement eza mpona achat na biso nde tozosomba biloko libaya ezouta na mboka na biso mais libaya tosombaka ye na to ya dollar elandela to ya dollar soki oke na franc congolais donc mbongo na biso eza kutu ata na valeur te tosombaka libaya na dollar il faut toteka yango mpe na dollar mais koma mpo biso toteka bamenize bazoya kaka na bafranc congolais soki obeteli na to ya dollar ozomona comme si ozoescroke mbongo or que biso place tozosomba nzete tosomba yango na to ya dollar difficulté makasi toza nango yango wana toza na posa babiloko oyo ezouta na mboka na biso batiaka yango na mbongo na biso franc congolais ekendaka te ke biso tokenda kosomba na dollar mpo biso toteka epesa biso pasi difficulté makasi ndeka yango wana na achat ezalaka na problème mingi te tozwaki difficulté mwa mokele mai eyaki sikoyo mai ebandi okele pale mai eyaki moye bamashine sekoti mai biloko so ekomi pasi mpo moye basie te moye batia mashine na courant te courant kozwa mai bato bakufa apart ça tozwaka difficulté mosusu so courant kuna eza te biloko eza pasi tozwaka difficulté mosusu le mosusu boswemi biloko transport akomema ngo koto eza te yango epesa mwa pasi ti bozwa bacamion mpe bapusu biloko eye banzete bafutela yango douane te bafutaka service environnement CFM antifraude na commissaire fluvial après ofuti na nzete na yo oye kofuta manutention soki osie olongo na bois brut comme na produit fini ofuti manutention na sillage esili liloba soki na koloba CFM na environnement na antifraude bafuta mwa cher makasi yango par rapport nzete ezomata kibage ezomata na prix bazofuta badro eleki ebele CFM environnement antifraude comme ça biso nyonso tokendaka difficulté ezanga te bon en tout cas nekine twana biso kimia badifficulté tokutana nango ntango mosusu mwa bano basala biso baje ya koyiba biso babiloko otrakaseri nde awa eza te andeora wana tozala na difficulté moko toteka vraiment biloko eza plus cher vie eza trop cher tovivre na difficulté na mokeko yango wana kovivre toza nango obima toyokwama biso bata libaya eza mpona sinelakanisa biso sans courant a moye toteka eza te omenza osomba libaya fo asala mosala akabote abongisa libaya keno soki courant eza te osomba ndenge nini tandis que biso totangisa bana kaka na libaya na biso toboka bana libaya mais soki médisa asombi te courant eza te moya apartir ya ndako tozalaka lisu na courant te courant na biso sinela biso moko ekoma bovanda boye tozalaka courant bamosu par semaine mbala moko na butu mpe kei soki toteka ndeni libaya baotanga ndeni bokanisa biso koteka eza te mbongo eza te na maboko ya bato moye toteka bien eza te place toteka so oza na franc congolais eza na importance te dollar eza komata soki na franc congolais eza na to ase dollar eza na to ya likolo moye tosomba biloko bien eza te tonyokwama tosufri koteka eza te bana moye tofuta bango minerval bien eza te mbongo tofuta minerval na dollar soki na franc congolais babeta na to ya likolo moye toteka bien na wengi toteka bien ofuta dollar opesa to ya dollar baozwa likolo siko topesa ndeni esimba te nyonso esimba te mabe makasi mingi toza na badifficulté surtout ya courant po tovandela na kati ya marché koteka na biso eza parti ya courant ezozala te donc tozoregrete makasi surtout na bakonzi ya SNEL ondire bazoyeba basite oyo courant ezali te tozokomprane te fo bayeba basite oyo courant ezali na courant eza te baza na batableau de bord ezalaka kuna na SNEL bayebi site oyo eza na courant te oyo eza na courant oyo eza na courant te oyo eza na courant te mais soki bayebi biloko wana fo bakitaka na terrain baya kotalaka babiloko mosusu eza ke bakoki kobongisa bango moko bazotikela baja moko boye oyo bazali même non reconnu na SNEL
bango baya kosala bamisala na oke fo ye moko esne atindaka bajean na ye bakita po bayebaka bamaladi nini oyo eza meme na biso na bakartier tala toolanda bamatch ya kanya me toolanda ngo na beaucoup de difficulté donc courant ezalaka te donc toza mpe na quartier moko présidentiel nomona courant mpenza bazopesa biso donc na bakonti kuti kaka donc bazopesa biso mpenza courant ndenge ezalaka te ndenge ezalaki liboso courant bokosa une semaine un mois courant eza nango eza lisili ndenge wana tokomi kozwaka courant na bakonti soki eza bampane ezali peut-être basignale na baautorité compétente peut-être bakotinda bapiese bakotinda babiloko ezomanke bakotia na batabi po courant ezalaka à tout moment tozalaka na yango okosenga na bakonzi ya ville province ya Kinshasa babwaka na lisu na wenze oyo po wenze oyo ezali esika moko batekaka mabaya basorte nyonso esungaka bato soki bazali kotonga ndako bamenizie na bato misusu baya kosomba biloko awa bata bavandela na condition ya malamu pote misala na bango ekende kitoko bateka malamu vraiment yango nde tozoluka ndabandike bakonzi ya hotel de ville boyoki biso malamu ekei Congolais tonda na mayele, Congolais tonda na Boania, soko komi na 7e rue, telle façon, bazali ko sala ba œuvre d'art, kondimate, fiston pure, surf, nous pour nos détails. Ba Congolais en général, le Bakinois en particulier, Oyo Balekaka na commune ya Limete, plus précisément na 7e rue, place commerciale, Bamonaka Wenze ya Bikeko Oyo, Tikana Yebisabino ke awa, rezali ko beta manandenge ya danger awa bozana idete bapa ya bayaka ebele ko somba pe ko savourer loboko ya sculpture ya Congo ndenge bino moko bozali komona kaka boye awa biloko ya ndenge na ndenge ezali pe ezali kosalama sur place ata ya commande selon goût na yo bakobetela yo yango dada avec impact pe idéologie équipe ya magazine na bino epusanaki pene na bango pe basololaki kati na mulai esika wapi batalisaki ba problème na bango mais biso bisko ezo se passer danger parce que musa todo sa to ezo sa mato na maboko Rosa mutu aye na commande au salaire dans na 2 jours, 2 jours moko et leur une semaine. En état mutu sous paye au côté sambongo wana. Mais moi est-ce que vous avez bon mutu on soit po maboko yande mona machine te. Machine ko sa lelo aussi si pe na po. Donc difficulté no ya liboso ya ngona. Ya mi balé pe susu en tout cas vente pe za mati. Quand il a été par rapport au pe susu ba payo bazoya awa na mboka na biso bazo déclarer chaque fois que donc in aéroport babiloko mususu ba okena ngo ezotikala ba douane ezoleka cher de loko wana ezoboma biso surtout ba artiste streetaire ezoboma biso makasi donc difficulté mais susu donc au moins ça plus yango wana ngo na yebisu ezokotsa ma donc tout makasi na ko vivre na biso taka to futa bana kelasi ndaku ozomona donc parce que le gars mwana et comme mususu ayebo façon makaba bracelet bablo moi mikie mais tant sur ça que le monde parce que le on te $500 mutaye pe ba sombi on akeno makena aéroport éthique mutwana atasoka ya kosomba isusu te donc difficulté en main ngwana la misère za mabete za bien mais sikoyo toza belé bo biso c'est okika na misère te toza belé biso neti biso to ngana neti azanga bina benga za mudato du jour misère za te du jour te misère et la ba jour ba expression biso ba kota ka musu pe ba komisi ba quantité donc neti ngani za na yebi ke na teki ote na kote ka mwali yaka pona parler sauver donc c'est même que na misère kuna na yebi ke na kozona ngala Mexico et zaka temps ils ont fait ta solo mais misère pe ça m'a fait déjà bien vous avez comprendre mais est-ce que ça ba norme ba landelaka autant soucieux pour ko kokisa ngote ils avaient pas ici vous avez mais ils a bien mais après de ça pour na ngai na préférer na otika la ngai avec ba difficulté na pesi pour na ba report mais misère ça m'a fait déjà bien bon l'état ko ça ils a ka 7e tesa ils ba wenze nyonso na ba royal na mbinza kuna na delvo donc sangisi biso nyonso donc to baka Congo mobimba
po ezaka na kisasa wate Kongo mobimba donc l'État fa bundela biso makasi pona likambo ma ya kofuta ba douane oyo ya biloko ba osomba donc kalezaki mo mutu oyo ata msusu asomeke kwa mulaya munene akenango facilement lelo ko mutu akebwe asombi msusu 10 pièces 4 pièces que 6 pièces etikali donc ba biloko wana pe quelque part comme ko encaisser biso par rapport au vivre na sopoto vivre akana awa sawa na za eloko msusu na ebité donc là na 5 ans na ba continue biso o tozo zela ya sika en tout cas pas dans direction pe likambo vraiment ouais en tout cas merci comme on a eu Fiston Ngoimatala naza mwana yolo no ba bien nga mingi samunda pona musala ya artiste on a bêti CTK que l'état vraiment alandela biso pona likambo ma ya ba douane o ba futa surtout pona biso ba secrétaire ndeki et comme da sombe freiner na kati aéroport pona nini par rapport au montant bazo senga il a calculé sombe loko $500 yo sengi $700 so bazo tala dawo ils ont pesé donc yango difficulté yango yango na sengi na l'état en tout cas alandela biso likambo wana bon musala oyo eza musala na biso to bandi on peut moi kala mais problème toza na ngwawa toza na ba difficulté ebele premièrement na nous pour la vente au ça les locaux boye poteka basi ba preneur bazate soko yo zo ata mo preneur moko boye soki asombelu ekeko kaka na aéroport na biso ya Pambawa po ekeko ekende utako somba par exemple asombe ekeko $10 mais ba okende ko futa yi ba droit kuna na aéroport tam sur 20 ou $30 donc tout ça na difficulté makasi siko muta sa sombe loko $10 ba droit yo okende futa na aéroport kuna $30 est-ce que l'Uber yo sombe le biso ekende amoyate donc tout ça na difficulté makasi côté wana donc côté wana tout ça na difficulté makasi en tout cas gouvernement faut atteindre la biso problème nous atteindre la biso problème parce que tout ça ba difficulté na nous pour nous doit ta matière passe ce qui gouvernement c'est la biso ta ba industrie qui permettre biso ba matériel tout ça na ngo peut permettre biso ninga ko travailler et vous allez bien ba matériel surtout ça va mais ta l'année na le travail na makulu na za ba indi ba équipement bien té mais na ibi musala l'état zo qui peut bisoter tout souffrir de niveau moko ya osakana mais si ko nani ako ko soutenir biso yango to senga na gouvernement a soutenir biso ils en a équipement ya pamba poto me ko se retrouver nous bon lokola la police azalia wa de la police ataille la biso lokola tout ça ba moyen ko sala moma dépôt minene zati donc toujours débrouiller wana la police azawana bombi ka biloko wa bo finiki ya taille libino na tongo bo futi mo ba douane ngezalaka donc tout ça penza na choix bien na neti biso yo ezo senga l'état nde a soutenir biso po baluka peninga ko orienter biso to koma kuna po biso misusu yo na to komi ata kuna te tebi pende ni nzela ni to ko leka to koma kuna te ministère ou ya biso mo ya keti a tchaka biso ata kati mais tout va ka soutenir ba musiciens soutenir ba artistes comédiens mais biso ba sculpteurs en tout cas batala biso en tout cas côté wana l'état luka balola na mi soit à la pébiso côté longa pena na ba difficulté tout ça bon difficulté à musala ezakaka par rapport ya ba matériel ndé isa nango pasi te matériel ezebeli ba moyens de transport ndé isala ke oui tokuta na mwa ba difficulté ya mwa makasi po parce que awa biso na Kinshasa ba matériel tout ça la ka uta même intérieur par terre ndé siko difficulté ka ba transport nous appena na ba moyens de transport le omona kaka ndé tozo bunda bo selon biso matériel biso tozwaka mingi utaka kwangu mingi utaka pe Équateur nde biso tosalelaka biso pena toza na posa yo momo na marché ndenge ezali donc marché na biso oyo ya limité oyo eza donc delvo biso
biso nde pena tobomi nde art nde ya RDC pena oza na moins visibilité parce que na ba visibilité pena te mais moins visibilité par rapport que oui oza pena na marché moko yo mozo mona nde ezali biso biso moko nde to bunda kana muke parce que marché sala nini ezala ya malamu ezaka que oui par rapport que oui batie biso nde batika biso parce que to sala parti wana mwa respect ezali na bato nyonso to bayaka soka ye même nini awa soki moto alobi ke otracasserie nini ezalaka te ya malamu nde yango wana mais visibilité pena oyo ezala pena ke bamarché mosusu nde tomonaka ya vannerie ya baniveau neti ya bani neti tokoloba lokwa neti baivoirien bacamerounais banani mais toza na bavisibilité wana te bon tokotaka na mise te par rapport ke mwa badifficulté eza mwa makasi eloko kocha na mise ta mosusu eza kewi te leta yebi kewi te moto intele boye akotisi eloko boye po mwa eloko ezala mais toza pena yango nozubi tozotravaille selon biso tozomona eza na ebele mosusu omonaka tozoyoka kaka bakendaki boye bazwaki boye basalaki boye biso pena bakolo mosala pena ke oyo tozotravaille omona moto ezobima boye babénéfice wana pena eza na tozomona boye biso moko mwa bashe mwa sachet mwa table ka nde eza boye soki tobashe mais okeza ke wi te façon ke nde ezala pena ke mwa depo mo boye depo pena ke wi ya baartiste toza nango te bon neti bon tokoloba de façon ke neti licence donc moto asali eloko na asombi licence aza na licence na ye bon bamoyen wana pena nanu tokomi nango te bamoyen wana tokomi nango te yango tosenga makasi ka leta cadre biso pena na bafaçon ekozalila acha pena baartiste na bandenge moko ndenge baartiste mosusu bazali leta atala biso asoutenir biso pena toza baartiste ya mboka oyo lelo biso nde toza boye atake na bapays mosusu tokodefendre malgré ke biso tozangi bamashine oyo eza kewi te ya nakoloba lokwa neti bamashine mpena nde baninga mosusu baza nango basalela mosala rapide basalela mosala na bafaçon moko boye bakonise mosusu osala na maboko yango ozomona ke osenga kaka ke wi leta soutenir biso mopanzi na biso atala yango pena ekozala bien soki gouvernement oyo ezoya oyo lisusu ministre oyo akobima lisusu atala pena kaka na biso ekozala malamu eloko eza makasi ke esenga biso bosangani mpe ezala mpo nyonso to ezala malamu babi ke bato misusu basangani bapesa force mosusu oyo ezangaki na bango na yango tozobaka kewi leta talaka na biso basusi na bango ezali nanu ebele kasi ekozala malamu soki bakonzi ya ministère ya culture et art bayoki bapréoccupation na bango ezala même bato ya bonne volonté bahomme d'affaires babayeur de fonds esika ya koinvestir yango oyo mpo na kovalorize culture ya mboka mpo awa de fois te batalant elali awa otie tembe opesi mbongo na yo awa bakoki mpe kosalela yo babimiseli yo ekeko ya arobase mokuna le parzuria de la république autorité morale de la jeunesse henke yo. Merci pour la confiance et fidélité. Vous avez tellement ébélé à Kolanda sur la plus. Yamokola lelo bo sepelaki na ba image bo pesa merci na Israël Mbouyi champion play azalaki na sima ya caméra to bosanité Bondi Mvukulu papa TikTok star ya TikTok yenda azalaki na régie finale Ados alobi babwakai tokutani lobi.